le prophète Konde Polo Dominique en lingala moto nanzambe. Il est avec nous ce soir, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir. Voilà, l'homme de Dieu, les lotos préférés, ton solo là, c'est vrai que tu as toujours bilingue, pour lingala c'est moins difficile, mais ton solo là, vraiment dans lingala. D'entre les jeux, la première question serait de savoir, vous n'avez pas annoncé dans des affiches qu'il y a Bruxelles, ou comme un espace Schengen, vous n'avez pas fait des émissions, vous n'avez pas fait des spots. Mais aujourd'hui, je vis, hein, comme dit-on, Weni Widi Wenki, je vis masse oyo. En croyant que c'était seulement à Kinshasa, vous nous prouvez toujours le contraire. C'est quoi les secrets? La force en Zambie. À ce que je peux dire, force en Zambie, na bolingo na tata sosa na bolingo ata obengi tenzamba otinda batunayo. Et ça a toujours été comme ça. Donc Zamba tinda kala. Omunike batu musubazu ya mokolo abimisi bangona ndoto pe batene pe baye. Surtout chez sport publicitaire eza ya Nzambe te Nzambe pendant ba événement na ye même Jésus bazo gérer na ville boy pas multiplier ki ba pain pour aller à multiplier ki ba mbisi ba kanisi le lopé ko multiplier à se déplacer sans publicité lobi pe ba ye batondi encore oh bino boye bo kanisi na ko multiplier ba mbisi ndenge na multiplier ki lobi te yango na kimaki bino na ekoto donc me batu balandi donc n'évitez ça va devoir comprendre pour voir les gens à salango ba tapage na ba télé na ba radio té oui ba la tapage na ba télé na ba radio ça y a fabrication humaine ça divine. Voilà ce que nous avons na kitsi baningate au ba sala ba pub ça voix bango ba ponaki pour peut-être son na lubi on nga sala ba émission mingi pour soma le bibimi bamona ondire na utungisa baninga ya mona période susu na tenaka langue na ambride moyena le bamingi zate. Voilà, nous avons aussi été surpris de voir que na décembre hein bandeko baleka pa na bus belé ba annonce pour na ba fête ya bonne année, pour de fêtes de Noël, pour de veiller na ba église. Mais ce qui n'était pas le cas pour l'église Lilo Balanda. Mais pourquoi cette différence dans le prophète Konde Polo Dominique? Mais comme ça jour il y a 31 décembre 1er juillet le jour spécial, pourquoi? Et c'est changer de couleur et ça vert bon et comme bleu non changer de couleur c'est différence on a banné nzamba na besoin n'angote. Oui, il faut contredire, peut-être il ne voit pas clair. Zambana a besoin, il y a 1er janvier. Tout au contraire, 1er janvier. Zambana a pas si mingi pour le jour, il y a carnage. Il y a Koboma, Soso, Bantaba, Bangoudon, Banyama en général. Mais vous voyez ici, en Europe, il y a marche. Il y a un abattoir. Est-ce que Ngamna FC Bango? Peut-être qu'il y a de loin, en 1995. Eux de loin ba comprendre directement pe ba mosala défense ya bana mana ba avocat ba zo samba ba magistrat ba sambis a solo ba mona ke makambo e bimna ile ba ezalu kuta bon mutuna mutu un jour akomona mukolo nango mukolo akela ki akoyebisa ba kutuna na bango ba noter que jour ji ya lewa mutu akovivre makambo na oloba ata babi que binga nazoko exagéré, mais on dit la vérité, rien que la vérité. De jour on a tout d'abord un jour moko comme à Satan oyo andimi na makambo tetali faut bato banambo basoma bilamba sika, mais il y aura des pauvres qui n'ont même pas de quoi acheter ne fût-ce qu'une chemise ya sika, mais c'est dommage. Bo banam bon ba lia biloke tondi banda ko kutu bolingo se longwa ke est-ce que c'est monana ke mutumo ko na mbonga lambi ya bengi batno sa quartier balia rien. Donc ko lia na bana na biloko monsieur tikali babwa ki na poubelle na veille na tongo ya le 2 nana comme ici le 1er janvier comme jour moko très spécial. Bon alors le 31 décembre bakola ne au l'église faire quoi avec? Bon bakola ne l'église. Mais le yenge wana esenzamba na besoin le yenge, il n'a même pas besoin de cela.
Et ça profite tout d'abord ya bato basimba ka Bible parce que tango bato bayekola en église awe sa bongo bo pesa mbongo mi po nzambe abatela bino année prochaine. Donc nzambe po abatela mutu fa pesa mbongo. Non. Akut na besoin ya $10, 10 francs mutu te po nzambe abatela ye. Nzambe batela ka tout le monde au bateau ya kelaki sans ko senga quelque chose. Peut-être ko yiba ko salisa basali. C'est mieux de changer le système que de voir en église, mais entre-temps, ma bonne Dieu, les 1er janvier, on a na butu on a mais pour baroyer ça que baro pesande mingi zamba batela bon pe aneo bakozala bariche bakozwa kozleka banzile ko fungwa na ba mingi bakozala pe na passe balali na église mais baza pe malade balali na église me bitumba iza pe na kata bandako na mabala balali na église me na misala pe complication. Donc mieux vaut balala tranquillement na bandako Jésus a bandako prêcher pendant la journée à sisi côté ya na poko ande ba yebisi bato bozonga na bandako na bino atekaleka na basai na nzambe. Veillée de prière ça n'existe pas. So bazo sepela nango nzoto na bango ka jo sepela mais molimo na tatate nzamba na besoin na biloko wana te parce que esalaka makambo ebele oyo tokoloba nyonso mingi awa te napekisi na ngai baveille de prière te mais bakomi na Bible veiller et prier mais il n'y a pas veillée de prière, il n'y en a pas. Ceux qui apôtres ensemble en tant que bassal in ensemble. S'il y avait des servantes, mais avec beaucoup de précautions, servante, Marie, Jeanne, Suzanne, Marie-Madeleine, servante, mais pas bandimi, basiabatu, non. Le yenge peut comme on a boutouana, ils ne savent pas qu'un jour, un jour catastrophe, le même jour on a pu percuter ma baie, n'a pas beaucoup comme sur les ânes, n'a pas beaucoup d'insécurité. Et puis le coin de single coûte ça la terre. Parce qu'ils ont fabriqué ma cambo belé. Ils ont fabriqué. L'église moko bango ba ça la veiller, ba kuluna ba côté na machette, ba panzi, ba papi. Et c'était terrible. Et ça qui n'a guichas. Un jour je percuté ma bena ba pero na lo yenge wana pe créer ba problème belé. Gloire à Dieu peut-être awa na ba mikila poto ba mdele ba linga pe ba lo yenge ba créer belé na butu te. Je sais pas n'est peut-être ce que ça là que l'église ba ganga butu ko sambela ko yemba non. Nzambe zate ka yoka na butu non. Nzambe mutu asala ka malamu walinga ka baninga nyos akoyoka ye minute nyos akoyoka ye seconde nyos. Et puis comme la Bible déjà ibisi femme samaritaine ko zala teke na Jérusalem bakene na Jérusalem bébé matana ngomba bakendo bon là mais jusqu'aujourd'hui il y a des gens qui se rendent dans des montagnes croyant que les montagnes élevées un peu ba poussani pembe na nzambe mais c'est n'importe quoi, une mauvaise conception. Soit quoi que dans l'église nzambe ko yoka non so bozana bolingo boyokani na kata famille bolali na ndako nzambe ko assister bino koleka kutubo be ko salo yenge na église eza makambo so profit monsieur eza wana qu'on peut pas dire aujourd'hui. Avez-vous peur de foi avec toutes ces réalités que le monde des Messana qui déjà nango et yo na contradiction une grande masse landio na sima. Conséquence c'est ça, c'est comme si on te servait à manger bachelio na mungwa na sucre directement. C'est-à-dire que dans corps ecclésiastique, il y a des serviteurs collègues qui croient réellement lui c'est un homme de Dieu et il y a des autres aussi qui te détestent. Beaucoup qui me détestent, beaucoup qui viennent encore, qui sont là tout le temps. Je ne sais pas pour moi qui est. Je bien appelé Nabisopé. Balal Saki parce que peut-être ils ont essayé. Jésus a eu pour nous la banyama. Croyant qu'il y a koufeli batunde ba méchant ba criminel ko boma ka banyama. Au monde que batu ba méchant ko boma banyama ko tayer ni en pièce. Sauter na ba réseaux sociaux pour le moment. Na mutu ba ko kata mutu. Ba kati pe batiki nzoto. Mais est-ce que tout ce qui est de na monde entier na ba ba sala bile ko wana batu baninga batu lukola muninga oba salinde wana bakati mutu. Mais baza ko tula pasite na mawate bakati pe
ndenge baokata moto aza en vie vivant bazwi mbeli baolekisa na kingo ndenge bamesana kosala na banyama plus tard ozala somo plus tard ozala catastrophique bazozwa machette moto aza en vie bazopapaye machette comme ça sans pitié sans âme donc bato mingi babotami ndenge wana babokwami ndenge wana bazokola ndenge wana moninga ne moto akoboma ye akotala kutu ni gauche ni droite mais habitude wana nzambe alingaki yango te yango wana ainstallaki Adam Ève na jardin d'Éden lokola eza na jardin zoologique na jardin nazo motu moko nyama moko akolia moninga nyama te même ndeke épervier peut-être bakoma kobomela bango bamemeli bango mais na arche de Noé donc c'est plus que zo arche de Noé bamemelaki lion soso te bamemelaki tigre antilope te bamemelaki ngando biloko nyonso bakomi na prière du peuple de Isaïe 11 nkosi ya kolia matiti lokola ngombe bakoyokisa na pasi te bakobebisa na te batala prière du peuple de Dieu na temps messianique na Isaïe 11 na Isaïe 63 oh mokili so va comprendre bango te. Je n'imposerai pas aux gens ya kolanda makamna koloba mais gloire à Dieu sans tambour ni trompette sans kobeta tangonga bato bayaka bazolanda tala même petit koto etondi bambisi banyama awa koto nde biloko eza moins cher nde misuni ndunda koto eza plus cher mais bato ta bazoya oh merci beaucoup na bo bazoyaka malgré bango bango lokola bazoba mais on ne sait pas qu'un jour bato bakotikala mpe batikali confuse baza na confusion mais moi je suis ravi parce que kotala ndenge bamarche chose à la koto oyo na appelé na mboko na Amérique mpo ndenge bakoluka kodéterminer fermeture ya abattoir na Montréal mais esi ngambo nakenda koteya bango oyo baotya tembe bana ndenge na bango mokonzi na bango azogide bango na ndenge mpo bayina. Savez que Joseph l'un des tribus de Juda bayinaka eka mpona alimboli ndoto a expliqué makambo ya bando omona ke baetoile nyonso 11 eza entouré ye ebana nyonso libota nyonso 11 bagumbamele ye avandi na katikati babi oyo azolakisa ni ye nde akomi mokonzi na biso fotoboma mpe ayekoloba ke tout 11 baetoile na lune na soleil bantouré ye alobi nzoka na biso bandeko ne 11 na soleil nde papa na lune mama nde biso nyonso komi subalterne basima na ye togumbamela ye nono fotoboma. Gloire à Dieu. Juda akomprenaki bato mingi baza na makila Juda c'était Juda l'un des tribus ya Jacob alobi non toboma te andeko na biso totya na libulu wana c'est ce qui se passe nasi semaine passée bakenda kokanga moto ambassadeur ya P20 Longo oyo bayaki na baeglise ya baautochtone mpona koreconnaître ke makambo oyo lobamaki le 21 soki na nne nini nga nayebi makambo yango te j'ai pas connu cela mais bango en tant que bato ya kokosambla na baeglise wana ya autochtone ya P20 Longo na Kinshasa vous avez vu les images baeglise nyonso na kodétermine na baeglise yango te mais bauti okanga ye bamemi quelque part po akende oboma ye yo nde ozopesa prophète konde makasi bandeko bayosala makambo wana ndenge wana bocontinue nzambe akopambola bino maeglise oyo le chien aboire la caravane passe bakokanisa te ke mutu moko quelconque azopesa konde makasi parce qu'il y avait même pas tout ce monde là. J'étais là seul et le Seigneur me parlait. Quand il me parlait, quand on m'a mené au ciel, mais j'étais aux anges parce que à maintes reprises, Jésus-Christ abandonné qui était devant là. Dans d'autres, bien sûr, ceux qui caméra, ils allaient peut-être dans le caméra, tant d'autres, ce qu'on a dans l'accès caméra, tant il y avait personne, j'étais que seul.
quand il venait me prendre, j'ai toujours été dans la joie parce que je connais autres ensemble là. Ce qu'il basambeli, basa kotala que tout le temps basala ka kotombe sur kola bongisaka. Ce qui na Congo kola mi monsi 2 fois. Toi ça la peut fier nangwa. Pas mi monsi na Israël 2 fois tant. Mais abandon pour na prophète tel ou tel ou tel ou tel, mais c'était toujours catastrophique. Na ba erreur rebelle pe abandon tomber. Na habité que na utili kolo un homme, j'ai le corps. N'habite que naza moenge non. Tinkola pesinga makamba kutinga na belé pe amasum. Et je serai toujours un homme pécheur. N'habite que nati kali pur saint. Le kola ange. Non, naba ange kutuba utali kolo. Tant ba kita que nasse c'était passé beaucoup de choses. Donc nzam so aponi pe na mboka na biso. Atabo ba otungisa, atabo ba otem, atabo église bazuluka. Vous avez pleinement raison. Parce que peut-être tant toujours révélé ma c'est important. Peut-être beaucoup se retrouver sur pendant qu'on soit allé par singalité parce que on doit s'enrichir à travers l'église Nakombo à Jésus, mais lui-même à mon capacité mort sur la croix. Cette incompréhension vous rend triste des fois? Hein? Cette incompréhension qui va comprendre au mal par rapport à cette vérité. Des fois, ça te rend triste. Il y a beaucoup de gens qui ont compris quand vous faites l'esprit du stade de martyr, c'est déjà beaucoup. Hein? Et pourquoi je dois m'attrister? Au contraire, je dois toujours me réjouir. Moi, j'ai toujours été content parce que dans chaque ville où on a toujours été, on a toujours foulé les pieds. Voilà, il y a beaucoup de monde, beaucoup de fidèles qui viennent en masse, hein? Même si Bruxelles, c'est pas facile. Faire le plein d'une salle, c'est pas facile. Quand vous avez ces genres de fidèles, vous devez vous réjouir davantage. Et moi, je suis plus que content, très content. Voilà, nous avons suivi les images. Certes, c'est vrai, dans le passé, Zalaki, Soki, Moutabongwani, Foboye, Bake, Moutanazaki, Moutabakisi, Moutamabe. Mais à mon âge, du nouveau, et ça que Moutabongwani, Aza déjà une église, Aza peut Moussala Nzambe, Mabongwani, Ae, une église Zoba. Nous avons tant d'exemples en République démocratique du Congo, il y a la confession religieuse belé. Mais to yé li susu awa, to moni susu ndeko balongwe ti Philippines kuna, ayoki sango ba interpréter les message na yo à Ndimeli. C'est quoi le mystère? Alors que c'est un pasteur. Dans le monde entier, élu Yanzambe baza de ça et là. Baza belé bo baza ba pona ba banda ozela des messages qui les Siméon à ce pela qui tanga monaki ko kota Marina Joseph na temple pona ba que nous bénir moana bato baza pena bilembona bazali belé. Moi ça me fait plaisir et je te surpris tant on a comme à Bruxelles. Voilà, premier culte, deuxième culte na mona monde quoi outi Espagne plutôt na Madrid. Azali pe na biso longwa. Akoya. Voilà, vous pouvez venir. Ndeka na Madrid, na Espagne. Madrid c'est loin. Tout les gars qui n'ont pas l'église banda qui nge banda na Espagne ou en Europe. Na Valence. Mais mutayamba ki message wana Valence, banda même na Isasa. Moni on dirait à Kokité, il a échoué. Petite église, comment tous les gars qui étaient à Madrid, c'était en 2012. Mais le lot, plus que moi, papa, Islam, ici. Mr. Jess Burgos. Thank you Mr. very much. Jess Burgos. Yeah, he's coming to bring the church to go from. Huh? Good day, good afternoon to each one of us, to those who are listening this program. So I'm very thankful to God for having with me, with our great prophet of the nation, or prophet of the world, Prophet Condi. Along the way, I'm from Madrid, just to came here to hear the message of God from the prophet of God.
So this morning, I really thank the Lord because the Holy Spirit touched my heart and was so overwhelming. asepeli ndenge aye awa komona prophète Konde Paulo Dominique alobi vraiment que oyo akoti kati na ye eza vraiment esprit saint eza kati na ye. So, Lord God, this morning I really overwhelmingly full of joy of my heart because I can sense the presence of God in the church while I'm worshiping and praising God. That truly this church is a church of the true living God. And because the servant of God, a prophet called by the Lord, not by accident, but it's the time of God, and I'm so blessed for God. asepeli vraiment lelo ndenge aye na kati ya église vraiment amoni ke présence ya nzambe ezalaki na kati ya église wana eke moto ya nzambe oyo abengani vraiment eza par accident te kaye awa na mokili en tant que prophète mais eza vraiment nzambe nde apesi mission wana en tant que prophète. Est-ce qu'il est d'accord ya kointégrer liloba pour que liloba ekende na Philippines ndenge demande ezalaki? Are you okay to take this church, to bring the church to Philippines? So, with all my heart and with all of my family, I am willing to submit myself to this church to bring this church the message of God, different and unique message from God to bring the Filipino people, for them to know what is the importance of God's message to the nation through the prophet. Alingi vraiment azwa message yango amema yango ntina Philippines ke baphilippin mpe bamona message oyo nzambe anga propage mpona bango. Because I believe to the calling of God to the prophet, the voice of God must be heard in Asia, in the Philippines, and other parts of Asia. And I really believe when the prophet, through the word of God, through the power of the Holy Spirit, heard, it can transform even the nation, even individual, family, so that I am here just to pray and hear the voice from God to the prophet. I'm so very willing to submit to this ministry. Donc mpona ye message oyo faut que pas seulement na Philippines mais faut que mpe na Asie mobimba. Donc Asie mobimba faut yamba message yango oyo ndenge toyoki lelo. Do you know To finish. do you know, I'm sorry, I just want to tell you that all over the nation, I believe, but most of them, particularly in the Philippines, you know, I don't want to say negative thing, but you know what is happening today in my country, a lot of graft and corruption, a lot of crime, a lot of immorality, that really only God can change the heart of the people. But I do believe this is a time for us to hear the voice of God through the prophet. And when they heard the voice of God, I believe the power of the Holy Spirit will touch them all and can bring them to the repentance and come to the Lord. That's why our beloved nation, there is hope to change the destiny because of the power of God's word. Donc alingi apesa message particulièrement na peuple na ye ba philippin ke eloko moko négative eza te ke ntango ekoki oyo boki bachanger parce que otali Philippines lelo bacrime ebele eza bacorruption mpe ebele eza mais lelo message moko ye epa nzambe pas à travers l'homme de Dieu boki bayoka message yango mpe babongwana mpo message mpe ekende de l'avant. Thank you, man. Ok. Merci beaucoup. I'm very happy for you. God bless you also, man. God bless. Okay. Voilà. Je pense même que Yomo a été surpris. Sûrement, Nabo est peut-être beau kawana osa peut-être même pas trop na idée nango. Ata mandamba ide na zaki nango udute ke butakuta musika pe ya ko ba pe pasteur à l'église na ye ke na église pe le poso pe pembe azate ya ndambo pe aye sankinga na ye baye sanke to pese pe mbongo awuti kuna na pas difficulté à transport pour la course à Mikanda esalaka un mois mais pona esali une semaine 2 semaines plutôt Mikanda mususu fait ça la 2 semaines et ça dit 2 jours peut batikeli nzela pe aye mais gloire à Dieu. Donc na Congo po bazana ko yoka zuwa ko yoka kanda na bita
Kambo Sato kidnapper qui m'engueulait, ça me touche. Mais je peux s'en essengo. Peu force comme ça encore. Un jour, à taper pendant que ça la bouille. Tant mieux. Les autres, nous Satan se défendre. Et que kende même ndambo mikolo nzamba pesa katnanga mukolo ko kana kena ngana kimia so kende kena volonté à bango nga na za na somote je suis là ni chaud ni froid je sers mon Dieu et jusqu'à la fin de mes jours je serverai toujours mon Dieu sans que na banga soit na souci. J'aime mon Dieu parce qu'il m'aime depuis mon enfance. Alinganga makasi bo sana binoni so sana nzamba alinganga makasi koleka zate po poninga pona na za pur pona sana boenge bino na za pena makamsusu na ko sala ponzambi pa boyanga me banda bo mwana alinganga kaka ti mukona okende toza katanze moto yembaka pelingenda na bokonze kolongwa kati na makolo na ete kino eko ya mokolo yango pe bato bakoto saye ezaka na Genèse so bato bafouiller Bible bakomona pesa passage biblique te mais autozui ba frère ba pasteur tala tozana pasteur aza pasteur ami kitisi abi ningomba ne pe kotawa et tozana ya côté. Ah, est-ce que na corrompre na luki na bengaki non de lui-même pia moni banda kuna que non fona kende on to sali kutata invitation te de yemoko mais ça m'étonne mais bon na kama ngo soute pour même en Afrique du Sud va passer mine ba se ba ko église na bona iloba mais Afrique du Sud ba c'est africain ba Nigeria people oh c'est pas facile à Kinshasa en Angola également. Mais quand vous avez chanté à chaque fois tous à la surprise tomesani kokola na bakantiko populaire au bisonio soto yebi mais ko vivre église de Balanzambe kantique eza mususu. Pourquoi le prophète Konde Paulo Dominique copie pas ou chante pas des cantiques ou ezaka populaire au bande ko mususu ba artiste musicien ba yimbaka? Mais église oya ye achaki kombo ezana kombo ekomami mutu moko ayebi yango tika yemoko kombo liloba na Nzambe bato babaka au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Mais déjà kombo yango pe abombaki na liturgie et c'est en Apocalypse 19 culte mobimba déroulement vraiment na culte ça mécanisé ezate ke to cheba choral oyo yembi après o bakiti ba yembi balate ba uniforme non mitema kaka na bandimino ba no yemba ensemble. Doctrine oyo na kati na mboka na poso na biso ya mwindo aza condamné azala kaka kodiembela sima makambo mosusu ya bato mais oyo todiembela te devant donc tête à tête na Nzambe na biso bokoyina na bino mais toza tête à tête na Nzambe. Plus tard tabayini un jour ezala histoire bando beta wana nde na sina kenda wana histoire ndeko bakobeta so bakomoni sango babimisango Martin Luther King alitaki pone ekoma voir mosusu bamoni la valeur ya Nzambe malgré tout batergiversaki babungisi yango mais oyo ebimi nayebi te mpona kosala aventure mpona milimo na baninga eloko nde nakoyebisa baninga tolongola kosala aventure mpona milimo na baninga bato oyebi ke we na osala eza aventure surtout ekomi na sasa kosakola moto na télévision eza de n'importe quoi tala Nzambe alakisi bato nyonso bakomona monde entier bazoyoka na télévision bakosakola jano wana konyokola est ce que na hôpital basalaka moto examen au vie aussi de tout le monde basalaka moto examen à miso bato nyonso te mais si qu'on tente de vivre maintenant moto s'imprégner à s'informer na vie ya tel après bando sakola etala vie tala do zaboye mais oyo ba memelio yango ba pesio di solo et puis yo yango comme prophétie on est tous ça na Nzambe na bité sona fingi baninga mais je dis la vérité quand on dit la vérité ata yo moto sala makambana kuwela ko shidika te poza mwana na Nzambe Nzambe akelaki po sala ba aventure na mulimo ya baninga bato te akelaki po yo un jour hériter royaume de cieux on a souhaité
nanga bat nous un jour na va passer nous va hériter royaume dessus. Pourquoi pas? Parce que la Bible va ça l'ensemble. C'est bon. Muta agi déjà idée peu volonté à ça l'ensemble. Singeli bat nous un jour. Pourquoi pas? Tobi Kisama. Tout le monde a mis sur la tata. Les autres disent que peut-être l'église on a aucune été pour les aramibek obligatoirement baler en missionité pour prier à l'église au banzambe obligatoirement au pexara batu baler en missionné soyi mutayo quitté moi prier l'église au banzambe. Est-ce vrai? Batu bako limbulana maintenant ba pesa nous question attendre micro baladeur batu nous ba limbula quelle est réellement l'originalité du péché d'Adam et Ève ba pesa nous explication. Tant que si ça peut cette explication de ce qu'on gagne peut-être on l'aventure mais la réalité divine est là. Quand l'esprit sera venu dans le monde, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Bon péché en ligne. Masum batera masum nyonso bomelate basulat bakota ebele bakoma ebele na babar. Boyiba te tozomona bakuluna bakoma yiba lei ni même na Kinshasa do échanger logo te bosala mobulu te et comme il y a tout le temps ba femme libre batondi ebele nyonso bateya tout yangwana ebakisa makoleka mais par contre boya missionité batu bakuzwa même na mabanga babambi mais na bamboka po ya boye ondima. Plus tard, on a abandonné le thème à Camboy. Côté, nous avons même la télévision. Et voilà, notre frère, il est venu. Donc, na bongo na tapé. Na chacun na mutu komboka Philippines tena ebi kutu na tuna kilo bizana na continent na chaka kate besinga na Asie. Ngana kanisa na Amérique. Ngana bizana Amérique. Mais bat bakolo bat to arranger na on n'a pas arrangé les choses. Et gloire à Dieu, que la pambola peuple philippin, que la pambola bango, na Philippines déjà le kola mopona mi déjà zali bago zala beni, marque bituma déjà kuna volcan ibimizo kimisa batu na bamboka ndenge bezaki période sona Goma, nous allons beaucoup prier pour que ça puisse prendre fin. Et puis nambo kongala muni ba moto zoziki sabatu siko moto wanazola sabatu ke bawono lona so banzetete po nzete soki zambe zike zuko matina bamboka zozikisa na bandako mais étant donné que banzete ça bien pona mboka so bolondi banzete ata moyo ye makasi nzete ou calmer moyo peso pesa bino mo pepe bien gloire à Dieu bo batonga bandako balona banzete ndeto bando leka na bamboko pembeni na Los Angeles mboka mweza wana na bosana kombo ezwaki moto na banzete. J'ai oublié les noms. Ça viendra peut-être. Bamboka. Mais tu m'as dit que tu as dit Tatanzambe, yokabiso mawa, yoka mokili mawa, mboka mokili, jusqu'à la moto, tremblement de terre, inondation, volcan. Qui des gens un jour sango sur terrain pour esunga nan mabota pour tala nkula annonça qui na Kinshasa nanu voulait banda kiteke ba inondation ko ya banda ko kindubuka na ba mai na ba inondation mais c'est dommage que na bamboka mso ba vanda ils croyaient pas que mai et quoi envahir bisika ba vandi mais envahir tina ba banda ko msuko jinda tina toiture. C'est pas facile comme on a bloqué dans mon parce que bateau vendre que nanda kwa na suka na bon nini c'est na mboka na biso on peut dire que ba demande bateau basala ba ravin non mboka ja mal urbanisé l'état ya kala ya oeba leka ba tena qui compte te qu'avant quand on a ba quartier boy faut bâtir ba égout bakanivo ya minene eba no mema maiti na fleuve batonga bitonga mais c'est une ville sablonneux donc mabele wana montagne botongi likolo montagne wana ke bandu kitaka na sable wana bandu kitana mvula pe bo bazana sia ya montagne wana bandu tondisa ba sable na bandako na bango pe
automatiquement ceux qui urbanisation eza malamu te baravin ekotonda moye kuto akorete bon nakishasa bakoloba ke l'état abongisa ravin nini kuna ebukani mais combien bakomobilize bambongo mpona kozipa baravin nyonso on doit être sage so bamoni caniveau ya moke bandi bino nyonso quartier mobimba allez-y zipa basac tia wana on a dû arrêter 2 ravins oyo ngeke ravager quartier mobimba na indépendance na machina et puis na mikonga esika centre ya enfant de la rue ezali ravin ezokende mais nous on était allé on a arrêté to bloquer to kangi to tie basac to tie makambo ebele totalement silaki. Mais c'est donc l'ordre des ça peut-être la population quinoise paresse balinga ko salate balinga ko zambongo facilement bamona te ke eloko loko les moi li boulou le ti moi li boye comme grave boya quartier mbatuluka solution anti tanjana muke bazela kay commune papier l'état se mona te quel l'état mais vous tous qui êtes là na quartier vous à l'état n'attendez pas là. Ça fait mal comme on a bandako et boucan na bato bakoti na rave et puis ça passe donc ndak monsieur 5 personnes bakay na ndak moko wana papa maman bana ça fait mal donc na bambulo yo ndezo beta bakolo bakay bademo non nkula no saki bandakala ke bandako e ko kende mai ekotonda mais asuka na Kinshasa te presque partout na Kenya na Cameroun na Brazza na wapi à Centrafrique tout presque partout même les Européens banda ko zindi nous devons tout d'abord avoir le courage de travailler surtout dans notre pays parce que si on travaille pas beaucoup un jour tu repères la quartier monsieur Zamboga Kinshasa par avec nous sommes arrivés presque à la fin. Maintenant, il y a quand même à travers l'émission, comme c'est Biwan Bande au Balandango partout, il y a une réalité au lobby. Est-ce que tu penses nini? Parce que la réalité, Makambo no se yaka, au moins au Sakolango, Tolobango, déjà bien avant annoncé. Est-ce que c'est la négligence du gouvernement? Yoki, les gens ne te croient pas, comme on dit le prophète chez lui, ou est-ce qu'ils ont du mal que message Wana et comme là parce que presque tout, aujourd'hui on peut dire que na Congo, on peut pas être surpris dans Makambo Ebele parce que on annonce Ango déjà. Mais quelle négligence le gouvernement, est-ce que le gouvernement m'a dit que m'boula kubeta peut timola baravin brusquement non et c'est bon on a ça bazaki en pleine début ya régime bakobanda zambongo baramoko na bambula ngo et sans pitié et banda ko zinde na ba pays nyonso ce gouvernement salini et ce gouvernement surtout na mboka na biso bazoluka ko se reconstituer et ko zala ndenge nini bakozwa moyen taso na Kinshasa rave timona mikuna rave buki koto rave buki baso bazwa mbongo gouvernement ngo sala miracle nini est-ce que mutaiba kina mbula ndeko esobeta nkola lobaki sengeli tout simplement batu ya bisika na bisika ndena biso to sipaki de rave ya minene rave monsieur zengena indépendance ngana kokota deux fois ya kozinda penza tokanga église mumena bandimi tokenda tozipa termine lelo ça ya ka soutien même na mikonga mais ça est-ce que to c'est là qui gouvernement je timola ma presque partout na Kinshasa il y en aura plus de 20 une vingtaine de ravins siko banda wapi mbonga wewe banda zipa barabi wane kuta directement wapi ababandi siko on ne doit pas condamner le gouvernement de population déjà la capable ya ko s'assumer s'il y a des gars moko quelque part balingo tikela ka ba kolonda ko baza pembena na ba yepte mukole ko bukana bango nyonso ba okima pe musu bazindi ba ko zinda na baravin et comme ebele eza kuto na musu nanu bandite ezoko bandaka muke monsieur bazeba eza ya mike ba tête de ravin mais batiki kaka l'état gouvernement ya bimi lobby et ko zipa wana fo bazala peut-être ba 100 milliards ya dollars pour ko bongisa que ça on na ba 4 milliards 6 milliards 8 milliards c'est impossible c'est pas ça et donc ba ko katin donc population et s'assumer toza population moko tolinga tellement
place eza nango salité eza salité tozosaute les place oyo libulu tozosaute place oyo nzela salité donc biso tolingi kovivre ka ndenge wana lokola bato moko bazomona te bazoyeba te toza kolela kaka mboka komisale banana bakomisi mboka salité biso moko kaka. Pour terminer, avez-vous une couleur politique? Pour faire quoi avec moi? J'ai l'envie un jour mokili yango kutu ekomi kopesanga mpasi parce que bomana ekomi na mboka na biso na bakulu na bajeune garçon babotami lokola bato baosimba machete kopamba moninga motu lokola nyama na nga so nalingaka kongo te nde nasi nalonga kongo nde naza na robe awa nde nasi nakoma awa mais ezaka difficile natika baninga bino na biteke bino bokimi kuna mpona oya kovanda mais makambo ezosalema kuna na elengi ya kovanda kuna eza te mais tolingaka kaka kovanda kuna ata bayininga ata bakoluka un jour baboma kuna baboma na bango kaka mais moi j'ai besoin de vivre le royaume de Dieu, c'est tout. Le royaume de Dieu eleki nyonso. Question tunaki zanini couleur politique dans la partie politique ça me donne quoi couleur politique? Moi je suis là pour tout le monde. Dans le bac clair, je suis pour les opposants. Bazaba Nandam, Basambi la rapé, Bakoya l'église, Bazali pen église. Je suis pour les autorités. Bazaba Nandam, ils sont là, ils peuvent venir, bien que dans les arrêts de fois évite à des fois la bataille politique. On évite pour me rencontrer. Mais j'oblige pas les autorités Satarulukanga pour rencontrer Nalinga parce que son albi peut vérité tant ça c'est pelaté. J'ai pas telle ou telle tendance ou couleur politique. Faire quoi avec Bible mais éviter la commandant. Moi je suis l'église au milieu du village. C'est pour tout le monde. Je suis là politicien balandanzam opposant mais bisonde to ana opposition peut à Congo so na pesi mo conseil à Souka opposition peut à Congo bozo bomande mboka parce que vous savez opposition mboka ko swana banda indépendance banda bamboka mso koma na kimia bazotonga bamboka mso ko évoluer ko lekana ba immeuble ba building tanto que nous avons que l'Angola est passé aux hommes quelque chose de propre mais si ce que Luanda mes frères autant Luanda mais babulding ouais comme bota makona rola mayebo parce qu'il y a la paix mais à quand la RDC quand ko swana na ko swana ko finga na ba télévision na ba jeune oza ko kola poluka politique mais ko finga o yazana katu même ko lyo ko za ko finga mamingi ko leka muningate oh c'est pas possible. Culture to pesa na batu culture ya batu bazondi mana na mboka te bafinga na kaka baboya na kaka jeunesse na biso pe eza cultivité baza kaka mbonge na mbonge lola mopepe jeunesse baza kutuna idée ya kuluka kutanga te idée kaka ya na simba machete na papaye na kota na ndako bakoma buka sengena na Congo to changer otonga ndako to tonga modèle boy awa boso kuluna kote pa buka miro yo mais akosala une semaine akotoka na maboko kopanza na ye mais oya biso brique bazo beta brique 50 brique na sac moko mais mwana muke ko chali ko fe ndako etoboke pe bazo kota mais awa est-ce que bakotobola na ndimite ndako ta ndele ndenge batonga biso mona tende ba ndele batongaka bakuluna s'il vous plaît arrêtez système wana pozonyo ko la baninga la bino bato s'il vous plaît. Boza ba jeune garçon boza na venir koleka bokoyo koma ba riche kutu koleka biloko mikemike bozo kendo lukaka na bandaka batu ko boma ko nyokola baninga système wana na niveau ya Kinshasa et si la pona ba région mususu kula radio sana noté vraiment naza pona tendance te naza pona tout le monde bo baza na besoin ya lubiko bayaka mais na bengi teke bato baya ou bien ba politicien baya ou bien nini ba opposant baya mais bateka opposition ou ils ont détruire culture pour ba jeune basa la cultivité au contraire bazo bima so ba bimpena bala ba kufi mais ba futaka ba kolo bana wana mbongote c'est pas normal. Je trouve ça bizarre. Je trouve pas ça normal. C'est une normalité mais ba le ba français bien mais bazo s'opposer à telle ou telle personne. Pourquoi cela? Ceux qui m'ont commis la place. Mais prions pour lui. Et tout peut s'en temps. Un jour, il va changer. Il y
Il y en aura toujours. On doit changer au fil, à mesure que les capés, toujours changement, il y aura toujours. Donc, il y aura tel changement, il y a division, séparation, haine, jalousie, vous aurez toujours quand on a maté, étant donné que na tambula kana mona bamboka msunde ndezo se développer et quand est-ce bamboka na bise comme la awa quartier nyo ce goudron ba fleur pelouse tal quelle joie ça fait beau ya kumona bamboka baninga wapi nzele tikala mabele na mboko tout goudron pe na bamzela superposé ekotonga kone pa na biso ndenge nini tozo nyoko la mboka donc conseiller na politicien banda tango mubutu balingika bakoma ti bampaka ti mukula kufaza politicien mais jeune siko ba osala musani malgré jeune ngo bakoma bakuluna c'est vrai vieux bozana raison pour jeune balingi na bango bolamu te basimbi machette mais on doit quand même changer mboka pepe et se développer mboka au cœur de l'Afrique ezokufa la forêt mais c'est pas normal. Ça l'était peu collègue, mais c'est pas normal. Bon, si on a le bimabé, ça mène toujours pour battre, changer. On fait un essai pour réveiller un peu la conscience de chacun. Okay. Voilà, chutons avec l'état de l'église Lilo Bananzambe à Bruxelles, l'accueil. Comment avez-vous trouvé l'église Lilo Bananzambe à Bruxelles? On doit terminer par là. Vous êtes témoin, vous avez vu, il n'y a pas match. Tout est ok. Il n'y a pas de commentaire, je glorifie l'Éternel pour tout cela. L'Église évolue bien, tant bien que mal. On a quand même une grande église ici en Belgique. Ok. Est-ce que le ministre universel pour la paix peut s'adresser au monde entier en français pour terminer avec vous? Un message de paix et un message d'espoir. Si vous pouvez regarder ici avec Dieu aime la paix. Est-ce que nous aimons dans ce monde réellement Dieu? Mais j'ai toujours vu, chaque dimanche, il y a beaucoup de gens dans toutes les villes du monde qui se déplacent de ça et là pour aller chercher Dieu et glorifier Dieu. Malheureusement, c'est ces mêmes gens, ces mêmes personnes qui prient Dieu, qui créent des problèmes dans le monde pour qu'il n'y ait pas l'amour, pour qu'il n'y ait pas totalement la paix. Mais à quand? Et j'avais vu une fois toutes les autorités du monde qui sont mis ensemble pour lutter afin que nous puissions avoir la paix dans le monde. La paix, c'est Dieu. Quand nous instaurons la paix dans ce monde, il y aura la bénédiction de toutes les autorités du monde, il y aura la bénédiction de tous les hommes d'État, pourquoi pas les opposants, sans embâche, sans division, sans lacune. Aimez-vous les uns les autres, aimez aussi vos peuples que vous êtes en train de diriger pour que vous puissiez quand même émerger dans toutes vos voies, dans toutes vos activités que Dieu vous a confiées. Vous avez une mission sublime que Dieu vous a donnée. Tous ceux qui dirigent, allez-y, luttez. Je continue à prier pour vous, pour que les saints puissent vous animer d'un cœur aimable qui pourra aimer tous ces administrés, tous ce peuple qui sont derrière vous. Vraiment que Dieu vous bénisse infiniment. Sinon, j'aime tout le monde, j'aime tous les pays parce que dans chaque pays où j'ai toujours foulé les pieds, on nous a toujours réussi à bras ouverts. Dieu est universel. En tant que ministre universel pour la paix, c'est tout simplement, j'essaie d'annoncer ce petit message que j'ai. Voilà, c'est pour tout le monde, dans le monde entier. Bien que je n'ai jamais été, il y a des fois aussi, aimé par une fraction des gens, mais moi, les anges du ciel m'ont toujours aimé. Et j'ai mon Dieu, et mon Dieu qui m'a toujours aimé, qui a toujours fait tout pour moi. Je l'aimerai jusqu'à la fin de mes jours. Et tous les habitants du monde, aimons notre Dieu pour qu'il puisse nous bénir davantage, afin que nous puissions aussi faire pareil, comme ça tu es au ciel, comme on a toujours prié dans la prière de notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que là au ciel, depuis que le monde a commencé,
J'ai jamais entendu de coups de canon, de bruit, de roquettes, rien du tout. Mais ici, sur Terre, il y a toujours des problèmes. Les gens meurent, on tue. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'on ne peut pas arrêter ce système de tuerie? On décapite même les gens. C'est genre d'atrocité sans pitié, sans âme. Est-ce qu'on ne peut pas arrêter cela? Nos autorités, vous pouvez le faire. Vous êtes capable d'apporter cette paix qu'on a tant entendue. Le Seigneur, l'Éternel Dieu, nous bénira davantage. Amen.